président vidéo et aya ko na tourner ba sombela biso masanga allez ça peut ba toli bongo ndezalaka yomo batele ke pozo mbalunga ke te nzama bundeki paza ay bundo vana batani motema pembe biso message bimi ba passer donc Paul et ukola le ka Marie l'hôtel ke igete ukola alobi Jean Robert te ya pepe nanga sur le péché. Bossa la séminaire, bossa maloba na tie pas na obote sur le péché. Bon mais ma peuple de Dieu na repentance. Nzamba linga biso. Ngana to la lali na loti ndoto aleve mesa mina tikali. Ya kuvana ndako. Sokola maboko. Sokola maboko air nyonso désinfectant. Ko pesa mbote na liboko boye te pesa mbote na coude. Boye komi boye. Boye. O pesi boye. Kosolate non kosola boye salela papier mouchoir moko au salé longo usage unique au bois qui kozote nga la prochette nanga au salé lo tie kuna non parce que donne biso ya famille makila papa nanga kinda ba poto na théâtre yo yebi papa nanga yo yeba za pe ba théâtre ngo pe yo biso to ndata o biso o nga mwani na sala te yeba mindele be invitation ya ka keipe asali pe so un mois asali un mois et pe ki na zonga papa no ki makana ata te il y a pas de son métier que de sorte des gens ngatina ya ka c'est mon boulot et on sont dans la scène so nazo jouer ceux qui nazo bina balé donc ceux qui nazo yemba donc le monde a accompli donc molimo na so na kufi les années parce que na accompli tâche na ngai na ya na théâtre te pona kusa kindumba parce que batu nyoso ba na théâtre comme cop kindumba nini basuka na nzela pe coronavirus et bomisi maman bena bana azui Congo bololo citron ezano acide taka no yo muto za bozo citron so mela on etinga botaka beso na meli citron bi ke no fie duka citron ezano mabe asangisi Congo bololo asangisi na citron asangisi na tanga wis pona nini mama e bomeka ko sangisa tang citron na nina Congo bololo te tala ndenge komi ko koma otaka komela ngo kaka pona nini Mbote na balandi ya Nushka TV ya yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona ezabongo abino babisi na mputu peti na bino masa na bino mumi na bino leki na bino nazanga moko te na plateau nazanga bandeko nanga ba artiste tozo meka mpe ko so to aka toujours na ba analyse tolobela na mamba konora virus o tolobela pe mamba ba artiste babi ba lesbienne ko makasi na monde théâtre babi ba mikolo ba komo linga bas bibala bana mikena kata monde a pe mama na likamu na biso so ezali na tanga nanga komo te po na fula nanga yote na se nanga pe propagande tolobela marambo etali o azofinga moi sa vidéo azana point d'interrogation merci na Sabé Miniki merci na Magabi Makuta merci na Yemoko héritier wa Tarababi mon papouche de moi merci na chancelle la douce babi moi ça tonda nzoto babi moi ça kitoko ya boye na Londres c'est qu'il fa boma mokini mobimba atanya babi sote basina mputu merci lisusu na coach kochanga supreme Gogan le king de la presse mes condoléances place azali akufeli entraîner merci lisusu na Magabi Makuta merci na ya Toto Kalambai merci l'équipe technique nyonso cameraman soto za moral fungula caméra tous les cas. Bonjour Botaka. Bonjour Sinan Poutou. Boni. Bien Angola Nzambe. Au mot de moi, Nadège Moyo. La patronne à Moyo. Bonjour. Bonjour. Merci. Baza ba artiste boyebi bango ya kuti kambolo baté ezapili kamputa osa la présentation té pour boyebi déjà bango to le belano mukie mambo etali bino vi na bino no ba artiste. Qu'est-ce qui se passe? Poison kabino ba kisi kabino ba lesbienne kabino na des jours pour aller tantôt bombaka aux lesbiennes de nzamba sana mwasi donc makambo nganga za mwasi fona za ka mwasi pa mobali
pour nous ambasala des sexes opposés moi si na mobile donc moi si aza pour nous servir mobile a pour nous servir moi si jamais moi ça kokoma mobile to moi ça moninga ne moi si ça sodomie ngana na groupe chrétien de réveil c'est la sodomie nzamba boma Sodome et Gomorrhe quoi makambo donc je peux pas ma botaka sina ngapelo kezala balobani lesbienne ngapi sina linga nzoto bo ngai mama ngate batambusanga sango oui na kumelo tenir to vérité tande batambusanga sango nga bato ngamna linga na nzoto ki bo mona mo ba yayo sina linga ba yanga siko ngata yo moko mama na ngana deje ngasko nakende mutu ngalinga ba yanga skunga skuna ngabayanga ngaskuna kindi pa muninga ngamo c'est ça sans instinct ba o ba pantanga sango bonga ba continuer mo kana pantanga sango normal ba lo baba boka kaka libanga na manga oetela donc oetela te ba obwaka te so o ba lo bana ngake na kenda ka baninga na basi ba lo ba ngana bike ngalinga ndi bayanga. Merci beaucoup. Bandeko na bino babi ki bomba linga baya bango bomba likolinga jamais baya yepo izala raté. Bango na monde ya ba lesbienne na bolongola na deje moyo bolongola étoile botaka. Skoto lebela non baya ya. Théâtre ngo biso to yebaka théâtre kato to ta ba mama biso ba ma pembele ba maboka ba maboli ba mama linga basaka théâtre pour izaka boulot passion na bango. Mais o abino le théâtre comme business. Un boté qui ndumba na kati deux boté ka il faut zala na mobile ya poto na je poser mobile ya poto to théâtre on peut ka business ou ça là. Oh mon Dieu, les vie privée je vais pas l'exposer mais mobile les akati faut zala star vos artistes aux zala nanyo toko zala il faut kaka oza na mobile na poto ou bien oza na mobile tala mobile pa ko vivre na kina bozana mobile no mona kina oza sweno kulega kutu ta poto ko ta pena mobile no poto azani fidèle azabie bon marché ça dépend et ça destin mamba nzambe mais na kacha musala moni photo lobaka ndeti pour nga théâtre art c'est ma passion. Donc na bota mabongo nga soki otie micro baladeur ke tina famille to na quartier na koleli ata maman nga aba mono depuis âge de 6 ans ano babi nga il faut kana za la star dans un journaliste mais l'air ke na théâtre na CP là qui parce que destin nga passion nga ko kisami donc nga tina ya ka c'est mon boulot et on sont dans la scène so nazo jouer soki nazo bina ballet oui. Donc ceux qui n'ont yemba donc le monde a accompli donc molimo na so na kufi le ezalaki parce que na accompli tâche na ngai na ya na théâtre te pona kusa kindumba parce que batu nyoso ba na théâtre comme cop kindumba nini basuka na nzela et simba raté po ba osaka no yo to fini ba publier yo parce que yo ye otando to no anje detinga na bina ndi batindela mobile photo te ndoto boyina poto na yebi on te banda na botama donc ngandela no selinga ota mobile ozana zaki na poto ye to viva na boy na sengai na zanga moko ngayo so ça pour ça nga futa billet to kutani donc je ne peux pas merci beaucoup botaka oui mpoto na lo basko sumi kasi tu baksa na onde qu'on a na déjà lobby parce que bino bosa théâtre quoi kindumba boela na théâtre ba fia théâtre génération oyo nga benga ngo génération chacho kindumba génération chacho génération ya kindumba bon wata mtu c'est lobby bon pour ngai botaka oyo étoile oyo mona bata mama Léonie la pesi mama nanga mbote sikazali la pesi papa nanga Shaumba Justin esikazali nga ba théâtre sana odona biso ya famille makila papa nanga kinda ba poto na théâtre yo yebi papa nanga yo yeba za pe ba théâtre ngo pe yo biso to o biso o nga mwani na sala te ya ba mindele be invita ka invitation ya ka keipe asali pe so un mois asali un mois et pe kina zonga papa no kima kana ata te kima na yo Zaba papa so zaki ngana kimi na ngana mama papa kima ezate bon théâtre zano ya makile papa nga mo zano star munene opoto yebi ba ndele ba yebi ano star munene sisa no na ina et puis nga mo na zaka no élève na étudiante na malgré tout théâtre na biskina banda ko jouer kala tema ya tanga na été moi pa ngana na kende ba classe ezate pa zaki ngonga ya rap ngana na théâtre pona kindumba te nana ngata te pona luka mobilité mais moba poto azali nana nga wana eza makamu nanga azala pona eza vie privée nanga soki pa encore azali azanga eza vie privée nanga
mais oyo tuninga so toka kosala kindumba na théâtre nga na yaka théâtre nasoka ngo mosala na longwe ndaku na nga place na vandaka na longwe na ye ine bateni na ngai se na ye korepete na ye mosala na ngai na ye kindumba te ba oyo bayaka théâtre na kindumba se babandaka déjà kindumba teme kindumba erevese bango na cité na libanda place bataki erevese ne baye kokimela ngo soko kuna erevese mibali bao reve biso bona kimela na théâtre tema théâtre ba na bango etambo na nga libanda te bebi ndenga na tambusaka vi na nga te na kimela ngo na yasko la accès ko kindumba na nga na pratique ngo na théâtre nde bango wana mais ba o pe bayebe bayeli musala yo mona mo basilaka te moni mama bele mama pembe la sila ba mama linga basila ba mama shako basila parce que bayebaki o bango ba sa ba bazuki eza théâtre za musala yo moni ebele biso bele tozo ba génération to yela sima ba yana biso tozo sila avant tozo sa mona ba internet ça va pas ni to yeli ndeki bondumba c'est ça. Merci beaucoup Bolandika Nde Mabutaka lobi abiye théâtre ya passion na ye théâtre ande boulot na ye loka batutu bakenda na bureau et apeneti bango alamki na tongo aki rep alamki na tongo aki tournage batu nyonso bakanisa ke ba fitu ya théâtre ba yela kindumba eza bango nyonso te eza pe façon d'éducation mutu na mutu pe autaka na éducation de base bandanda kuna bango soko za bien éduqué partout ozomona partout vraiment nabi au monde tout ça bonne na épingler le kolobi to uti na ba famille to na ba éducation to na ba tata ba maman mais nditinga maman leur imposer ngai littéraire école nazaki fa na sala littéraire zakite na école lana fa na sa peda donc mon madame no mon ngabo naza diplômé en pédagogie ba imposer nga na ke ipene ke sa psychologie. Donc, non, on quoi gradué en psychologie parce qu'il faut aussi la licence pour coller. Mais on a déjà 3 ans, donc on a gradué, on a 4 8 ans, donc ok théâtre cop nanga boulot nanga dona sela ngo ba jete maman nanga mari elle lota ayebi makamo sa maman mustala lo ba marelen bazalelo po amona asala ba jete ala cop mususu te je pense que maman marelen ayebi kiza musala na akolinga pete ke bino ba oboza ye ya kwa mutu a traîner bino alinga te ke bino ba o ibosa nini po so bosa ka bêtise et kende groupe le réveil sambwe autrement le félicitations maman Marie-Hélène azaka lelo azeba groupe réveil belé ba sa bondumbe to mona pe ba groupe de réveil bo publier ba na ba mitakala to mona ba mo to loba ezate donc akolinga te ke bino bo sa ba bêtise po comme ne za sali ba ezali musala bazoba te po to ki musala bazoba me basala université munene luka inate kande bat baloba ke musala ya kuti eza musala bazoba nga bango le kuta parce que ba diplômé bazana kuti musala kuti ça ki zoba nga oyo na sisani coupe kuti bon zeba zoba ndeni baba nga surtout ka zoba so mona sali kuti akete sina obike so ba kuti ba tonto yo la mola si ko mutu mezi yo kasi taka zo mutu mezi 100 au cours to pe 100 il faut qu'on divise ngo ko calculer ngo po e ko 100 na faut calculer oui tala col boy pour vendre sa col boy tende to lati boy kasi mo vandi boy moi pantalon vandi boy ndenge to lati chemise fula ba ton on za ki ma na ba machine boy ah tout tika ko et le ka vous il y a pas de son métier que des sortes de gens ah oui merci vraiment nana batamaeli na plateau vraiment beau sentir déjà de ba défendre pour ba licencier bazalia batabaso baza ate tout kotana na mama likambo na biso bandi kuna ngai likambo etali coronavirus pe président de la République a lobby to robeta 4 jours to kotambola te wenje ko sala te eloko moko te na dejo pour ngai na loba eza oyo to benga ko guerre ah oui mon moment guerre et to ndima nyonso na sens nini bango moka ba français ba la santé n'a pas de prix prix on ezaka mbongo te o monta mbongo moko boete dans tout faut to évaluer na nyonso coronavirus c'est bomi batuna poto côté babi mindele mayela mindele et donc mindele après mindele nzambe mon côté nzambe l'activité que au dessus de lui il y a personne oui. Donc mayela bate suki mindele mayele suki pour mindele ozanga ka bazwa popi ba tiem pepa njo tamba ah oui mais nzambe l'activité que nzambe pour nanga na benga ngo tant toza ezam moment ya repentance il faut que zo nzambe interpeller biso et ya maladie ezo bomoto ka virus on ça to bunda na demo mo to ebité to ebita c'est invisible donc il nga no conseiller pour moi
yaya tovanda na bandaku yaya tokisa loso sa mungwa batu balia tomela mai libumu eboyaka nango eloko te l'essentiel totana no ide yango mama papa mwana elenge mobali to mwasi coronavirus ezali pour biso tozo chaka te metona posa to mona baka na télévision je n'en disconviens pas na cause appena kata batwana mais lokola mukonza mboka oyaza babi toute autorité vient de Dieu. Ah oui. Na miso nzambe na biso na Congo RDC c'est président Fachi. Oui. Donc lokola lobby toute la maïle na bango ti na suka tozo lobake o ba pesi bato ba professeur biso to bimboka na biso ndenge ezali. Par rapport à développement toza na nyonso mais ben capacité makambo belé to comme ke ata to beti mitu na se ba shit to kozwa provision peut-être bako koyede biso na ba gel ou na ba désinfectant peut-être mais pour na biloko ko lia biso mo ka so ba tie biloko ko lia sina te ba tie cantine mo bo ba to ayo zo sac à loso famille mo ko du sac à loso to bebisa bitumbe moment la famille mo ngaba 5 sac à loso 10 sac à loso begoïste sikoyo so ba salongo trouble kozala mama bomba bana na ndaku eza ozo ko to za deux vies vandi na ndaku to on va dans pour na quelques temps ou bien aucun cercle pour du bon. Oui. Donc toi on a des temps faut que choisir. Moi j'ai choisi ya kuvana ndako sokola maboko nyonso désinfectant ko pesa mbote na liboko boye te pesa mbote na coude boye komi boye boye o pesi boye kosola te non kosola boye salela papier mouchoir moko au stade longo usage unique au bois qui kozote nga na prochette nanga au stade lo tie kuna non ko éviter ko zo maboko ko tia na misu zolo munoko po yebi eloko simba kite mela sinda likambo ko mela melo mama c'est ça amoni likambo oyo ya ko mela ko kima pe coronavirus et bomisi maman mo bena bana azui Congo bololo citron ezano acide taka no yo muto za bo citron so mela on etinga botaka beso na meli citron bi ke no fieduka citron ezano mabe asangisi Congo bololo asangisi na citron asangisi na tangawis pona nini mama ezaka kondizi kapona kima coronavirus pona kima coronavirus ezama kambe eze bloqué belé yo kima kanela déjà lobby respecter kaka makambo o ba konza mboka ba oloba oko vivre no longtemps na bana na yo siko yo o perdre bana belé bongo o perdre bana na yo moko pokei papa ninga za na ozondi mwasi mususu akobota na ye bongo siko yo aussi famille OK mobala tikeno ti alinga kana ezo etan ndeza pila so za batmu kwa babazana ba tension ko po kufa famille pe sili pona ni faut ko retomba bi ke bobi matin ndetinga ba bobi matin no vana pe da bi mana nga pété na banga no maladie ni na za na ko no maladie te fièvre ko papa no lela no tika da mama so na kufi no tika testament no ko na kufi te na fièvre mama nga tika testament da na fièvre bongo ko na coronavirus zwanga pardon neke komi kufila nga moko faut komi batela to bi bobi maliba no mona suko ebele ba bi maliba ndatimo ebi bazo bima bazo tambola bima parce que MSU pardon na katete botaka tanto bazo bima po ba mona MSU ani lokote ozomona neti lobi na saki na marché Gambela ngamo ko témoin na marché Gambela kino so bablo na sali wenzete bazo bengana basoda bazo panda tant ba lobi bateka biloko olia bilamba ba sapato biloko msusu oyo bateka te batika te c'est que nenga za déjà avant na wana de mbongo za pour nanzibite ke maman ba question maman ko marchandise c'est que ba mbongo senini ezalaki ngata capitaine on salela na salela ngoponga mom na lukango na ko salela ezalaki batiki biloko olia mo ba mbongo to garda kino na bandako to sani to somba ba o bazama yeli ba somba provision ba o bendeti ba biso o to ba teti o ma ba bika eloko na ngote ba njoka ne eloko ezali to zimbongo tamso to salele to komo pirigina ba mokati to lela na banzala po to sele ki teti eloko ezati njoka ba konje so bebe déjà eloko ezali ndeti no kanonu muto abutaki France wa yake ayako kufa na Congo te siko e oni to lingi to mona po asa congolais te
Ce que l'ingénie tout le monde a fait, on a battu bébé mambo et bébé faut tout le monde venir battu venir RDC tam ta koufi yeyo. Nous avons déjà tant d'années qu'on a biso congolais aïe dans mboka qui aïe déjà à koufa ça n'est pas congolais et bébé d'ailleurs on a des tout ça surtout ça n'est bébé ni. Mais Bible les oloma l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. On m'a bien yango ezayo nzamba batelo ndenge nini baso ke ta corona yanwana Bible bimi batela bongo nzamba osanini batela encore ngane nzamba biki na mona nzamba na nyatela tema na prince nzamba batela ngai nzamba batela mutu ke netanga te tamponner yo okufi pe nzamba batela opete yo bika nzamba bimi batela yo ke kote miskama mabezali na tele mala pe bika nzamba batela ngai non biso za mwa nzamba solo zwa mibwaka na ngomba e komama akotinda banchi na ba ya ko servir ba yamba yeso abinini okomeka nzambe mokonzi na yo te yeso sanya to mibamba kena okufa te ko mani yeso kutu mwana nzambe mibambaka ebonga tako yesu mwana nzambe mibatelami libosa satan le diable ami batelami ata famille ma communauté congolaise, je vous appelle na EBCB soto vanda na bandaku tos instructions bako kangayo bake cho place batebe oke zulengo sukuna oui vanda na ndaku okokufa te muto okokufa te nzamba lolaza muto akufa na nzalaza te notre Dieu est le pourvoyeur donc nzamba ko pourvoir atena ma suka tomela mais total là so 3 jours on 4 jours ndenge ko leka tout okufa biso te tokufa te ndeti ngane na moko souci ka so na vana kanisi ke malade ne zo boma posa liyo zo silanga eti nanga na sambela nzambe na bi nzambe tala mboka na ngai na eko gêner gênons plaidons pour notre pays solo atika kobondela pona mboka na ete ata oza libanda mboka obi kozona basi baza awa misusu bana basi na bana Congo bana Congo ba mama ba tata bango bayena bango baza konfu bondela pe na biso bandeko na bino ba Congolais parce que botika biso te biso pe to bondela pona bino bandeko na biso ba relation na biso ba mibali na biso ba ya na biso oboza libanda mboka to tika bino na mabondeli te to bondela ka bino pe botika ka biso te bondela kaka pona biso nzambe abatela ka biso toza batu toza batu ya lelo bito lemba libonde na bino esape biso lelo toza fort esape biso likamonga ya mboka nzambe épargner pour mabonde na bino esa biso bien et on na loba ebelo ba osala erreur pardon bande konangai bomeka kosangisa tang citron na Congo bololo te tala ndenge komi ko boma otaka komela ngo kaka pona nini parce que qui nous et ben tu vas besoin de chloroquine présent dans ça ba chloroquine et kota pour la Chine ba toi peut guérir na chloroquine mais mais autoro sandeni tout mais la basine ba bulu kuteza un poison to qui siti na yo mais so on met la citron na ma moto tie miel o melime ndetinga Congo bololo soka pona yango pour qui c'est de toi maintenant le cosa dosité Congo bololo wana na yinango bana salamu na mami kumbu kutu na landi mami kumbu na biso médecine traditionnelle ya numérique na pesi mbote lobi na landi alobi biso toza ba tradi praticien mais Congo bololo pe faut mélango faut pas pesa yo ba ne tradi praticien abi pour mélango faut zapper na ba norme nango faut pas ba na yo ke ça na yinaka Congo bololo andi ki tazala mo mkina mele sumbisanga tela mi chop lelo ti lelo na melango ti mi chopo na bimisa na sala kaka tala mi chopi na mela Congo bololo donc ekotangai ti lelo na melango te na mbula ka lokwa ko na banga ka da ba chopa libumu na banga ngo no so na sali kaka na sumi okona mata ya mutakala bana douche na kima fo yo moko yo bendanga siko somo wana etikala na ko melango te to evita ka blo msusu oba konza mboka balobi te to sala te eloko zo mso Congo to loki ko yeba mingi Congolais to lingi ma yele koleka batu nyoso mokilo yo non to lingi ko timba trop et c'est comme ça ko timba te buka peka mais biso c'est ko timba faut tomba ma peka wi ngala yebi nga bisu ko na soko ke wapi famille ke ye papa bata ko tikala akokufa na souci so ka za bato bataka ba souci akokufa so ba za mibalo bazaka ba sanfutiste etalié moko etalié tam susu nde yo wana morgue elo mo bazali oyo katule oyo chérie azali eza mibali misusu na acte mo sana sali ko ka passa ban me posa
Pas à moi ça qu'on caté bana 6 kobota koboko to biba aji ba kufelité bana ko tangisa ba classe à seli perte nzambe na nga avutima comme kota makamu ya to yoka satan pe akotika te ava ko na ngwe boma yo mi barise yo moko non ça ngote to yoka ka ezana facile c'est facile vidéo mo so que Espagne donc les personnes yamaka bimina mapapa comment que to comme un église faut que bonde la ngal bango ta ya maseki mkié te bien discrétion mkié tan so tous en discrétion na discernement parce que ça t'es un sou kabotanga na apocalypse makamunza akoma na apocalypse aloba yango to comme mona ngo comme salama alors faut beaucoup prier to tika ba distraction zanga tina faut beaucoup prier na makambo oyo zo bima kaka e bima kaka lelo maladi obo lobi obo siko les satan les diables yamaka bimeno en Espagne en personne tino ba ange na ye la peur bouquini est-ce que l'église n'est pas bonne mais pour que ça bonne wa buka croire terre. Merci beaucoup. Merci oui. Sinana le baksamo muké tout ça bala nzambi faut ko benga peuple de Dieu ko interpeller conscience sabato. Vi bezo ba tout comme une attente de la fin. Bibi rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus. To yebi te toko ba fin du monde parce que biso to va mettre à tenter. Mais bibi zo ba na biso misu na biso eta la Israël. Israël za quoi montre na biso ba chrétien. Lelo temple o ezalaki na Israël lelo ezongi lelo ba na maison blanche. Ya ba sataniste. Biso to bon de l'ensemble. Répands-toi. La Bible a dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc tant que ça c'est le temps de la fin. Notre Dieu nous interpelle. À se interpeller biso de changer, yo no bongo limute mate, yo zo kena ki lesbienne, yo PD, yo qui change. C'est le temps. C'est le temps. Babi sali yango elio na makona porte ndako. Tozote to be mama coronavirus ozo interpellé par chrétien que to comme une attente de la famille biso pasteur na biso avant makambo salama à mon papa apôtre Jean Robert Ngondolo Tumbe Ezekiel biso message bimi pas passer donc Paul et Ukola le Marie l'autre le qui gete Ukola alobi Jean Robert te peuple nanga sur le péché. Bossa la séminaire, bossa la maloba na tiepa na obote sur le péché. Bon mais ma peuple de Dieu na repentance. Nzamba linga biso. Ngana to la lina loti ndoto enlève mesami na tikali. Mon Dieu. Enlève mesami na matibo kilo na kiti na matibo na matation na comme à l'auteur na kiti. Na lela na yebisi marele njoka papa na biso sala ki prière alobi mwana nyonso o azotungisa musala ngana yemba sina. Dès na suite décision abi nyonso na no sala o nyonso na sala mabe na milieu artistique na milieu bo nyonso abi na sala mabe alimbisanga na lingi sous problème na mutute matata binga na za matata na lingi ngo soute na boyi na bunda te na so na soute na boyi na lingi na soute. Merci beaucoup. Nengo lobi wana pe faussé là ouais faussé là parce que enlèvement nandoto yo tikali ba pele ki yo ngana bandolela nandoto na kangi kamili na moko fako kanga ka abando to kinde ka kaka. Merci beaucoup, merci vraiment babi plateza oyinda vraiment ba question za nga ba réponse za ba ya ba artiste o bazala. Merci Héritier Wataro ki kandingi ba défendre. Merci maman Emilie Nzemba ya papa toute pépé de Mbetelo ya bino ya ngwana na pesi sumbote na nga na famille Tumbula ma bibi Tumbula ma Brigitte Tumbula ya bino vraiment yango wana to na ina kotono ya Botaka ba popoli moi si ya ex-président na vidéo ex-président na te moi ça président na ah bon ça la kaka président na papa na merci pour la correction ba popoli et pas ya Gracia non sou ça coûte na suika na Gracia et pas ya moi na benge mwana et pas président vidéo azana aza qui est mwana na qui Vono ya kolon pes no mbote pa la patron na Nushka TV motema Maradona ba mbote belé la patron siko zali yonde mutu lelo sabso botaka auto zala na bike kamite na bo kasité à la patron na Nushka TV motema Maradona filme et kota titre ngoza sina na bike cinéma ko zala na bike maser nanga na dej moyo pa ko zala na bo kasité na yo film ekota awa na Nushka TV na bokasité na ye ya ngaite pour dans loba grâce à mbizu wana na ebité faut o ba mususu va au film faut ko mitala na oyo zali
ana bien te akofinga ngapi na otuna ngo sina c'est la toza non bato na te mutu jamais afinga mutu sans azana problème na mutu siki baza problème il y a na vidéo Justine vidéo na zone papa mona luka obiki présent na biso a luka problème na mutu te tout d'abord so ke na ba monde ya ba star nyonso ba artiste comédien tout ba ke vidéo ate bien na kelem ko su tournage mo benzo ba benganga ba bolama papa na obiki sanga bien papa mona ngate ba lo ba bolama te président vidéo ayako na tournage ba sumbela biso masanga allez ça so ba toli bongo ndezalaka yomo batele ke pozo mbalonga ke te nzama bundeki paza ayebundo ovana batani motema pembe na ndibite ke président mon papouche à cause de ce problème na moi be ce qui grâce mbizo nandimite on bat nsusu tema base si là a luka base na likama ko be a créer ezong sonzo kande a taper les côtés Justine a ninga na été Justine a mona boya vida a mona nzala te ye grâce wana so kene ki poto te nga zalo otam susu ya zana te mais Justine zo to ke poto ta na kin mais aza yaza avoir genre ta femme d'affaires oko finga sko nanga no mitu asa grâce à na poste ni président alinga ye to abala yim to sa nzoto no mabe na mabe nzoto no mabe na mabe nzoto no bien te tai bêtise elongi mabe ono kitoko te na ninga omi publier ka mitakala no wana ozono mabe so ibate ba biso lelo ozaka mabe nga mwana étoile botaka no loba ozala ka mabe oza kitoko te tika ko sala débat tika ko luka problème na osika oyo ko luka problème te na poto non obota non moi ba mukino na poto o acha c'est vrai tu sono mwana moi mono ya mukie et puis mona nga mukie alinga ba to ba kamwaka garçon to solane bien boyo na tanga nga kombo na été aloba nga bi botaka tala mwana ana to kama ko te banzi nene ke ko linga mo eloko na grâce na ke ko boti sai po aba poto ba chaka grâce mbisa na kati mobala malonga alinga grâce mbisa na poto te mobala alinga mbali moko batindika chakal ono bien te ono bien to no mabe ko ki jamais ko fingela biso président na biso ok ko finga moi sina sala ye nini yo ko finga ki président biso to abana na ye et toi botaka na moi na vie de loin ngamono na leke no lelo tribi na Barbara wana poto nga azana kilme na Barbara plus que yo pona iba obazana poto bazaba Barbara yo na poto mo no Barbara te ngamna na Kishasa na Barbara ezalaka te foko luka kimia binu na mo binu ba base na binu kompele nga mabe et si ko luka base te ofo fleka o luka base tema oyebi mikolo ka video na mutu wana mwasi na base yango posa nini okota kana mutunjo kande simbite o tapele côté simbite avant ko finga Justine mi tala mi kende na mi sokola na nzoto no mi longola batatu je beta partout dans les nzoto de toi. Merci vraiment Nadège d'inviter ce koko bakisa moi liloba na te ça fait trop mal. Ya Charlie c'est mon yaya, c'est mon vieux. Je l'aime tant au solo la ka. Pour na biso le Charlie Bali ngala mo ya Charlie langa lelaki oui lelaki vraiment na parce que ya Charlie na matanga ya dadi paix à son âme ya Charlie monia dadi ya Charlie pour ça crime moko boye et mo so to mo lelana basila bekambi salo pour na nini auti musika foto kumisa nzambe lelo nzamba salier lelo Charlie zongi so monike a retrouver ki bo motoné Charlie Bali grâce pour na nini grâce est-ce que yo so sala muntu est-ce que yo ndo zabo ici pendo sala muntu oboti so mwana na Rachel oyebi na nuté oyebi muto botelité ndeti ngane bonga na bota mwana nga Sainte Congo nde na bota ebongo na bota na âge ya 16 ans donc 15 à 16 ans donc ti on a vendu na bino bota te so mbala malonga monte na bota te poani non c'est préservé na bo pesa ndo to pesa pesati na batwa linganga na pe na kombo batwa sepena na ba fan beli batwa linganga beli mais na ko zoate pour na rosala succès na fona mito abatu o samba be yo ko créer moto biso to bima biso moko ti mais oui poni yo ko se créer yo moko te o bima na idéologie na yo idéologie ko finga aussi si ba mise no so ko finga oye na ba comédien ona nini o ko sala ta na liste ezali sumo lia mbonga mabe so bat qui derrière toi c'est Satan oza mwana mabe yo ko finga muto mitali penda bien moni Justine na Nathalie penda bien
Nathalie bien grâce toi basi ba yo ya yo va na poto yo va na poto na préféré Congo na biso yo te to mona yo na filmer ta na bino na posta vilo lele nga yo kila kuma to na ngenda ti posta vilo mboka ta ndangu na bino ya mutakokaza yo loko sala mutu ngamba pambola yo loka yo kishisi ya sala mutu te amisa no ya mitana oye mokaza ano kitoko to choba ngaza no salite oboto no mwana meli et puis mobali yo mobali vraiment mobali aussi no ki bota nai ozu ba infection style la raté oko to ba infection style wana vina yo ya ezala te ezala bien te bekai Justine na kitoko Justine aleki na mbongo amona boya vide mona nzala te mona okelela te akendaka avoyagaka kwenda mfutuka Kinshasa asala no ba faire no femme d'affaires yo à part poto eloko te et puis poto kena osala la place mundela yebo na métro na merci botaka merci na tu suko yo fingela Justine nini yo ate nyungu nzambile na bia Charlie auzote po ya Charlie wana c'était papouche mo Barbie amo mbali me Barbie ato mo nenga dimne emna ta yemo kabi mais to na zaka na zaka de amuki na zala kabu sikuna zongeli tai na ngamabe la saka yo de no ani boyenda po personne pesa kala nanu fota nanu papouche ngabe ke mon papouche papa nanga na pese no mbote ya Charlie nongi vide loin mon papouche de moi to soleil lobby ba mbote belé la pese mbote pas Justine Matra la patrona ta carrière c'est normal pour moi na grâce na afingo pour leki na makamto leki na kitoko leki na rolata o leki pe na bota bana kitoko ngala tune tala grâce omoni pas si Justine amoni pour na Charlie yeso za yo ngo kima ngo ke bimano kindumba poko kapete ya muninga akano kima na siko muninga msusu ya Charlie lelo abali mwana mwasi wana na sina reconnaissance parce que to yibi ba tant fort o ya Charlie leki nango ba jeune fille oyebi emsu combien de temps celle qui emsu kanga makolo na ye avant na mobali mais bozala kana bo bima kana ko mwasi na mobali te akangi mutema lonza mbasali wana est très capital et le lobby est très très capital lelo so ya président abala Justine wana a souffrir donc président beli awa poison et belé bima na sida et belé bimaki Yeta na poto ba benga président bino na sida ba collègue ne moko et l'Obama famille Justine moko et l'Obama mais lelo a persévérer toujours bien ndimi sida na sanini na zwa ceux qui Charles na sida c'est ngapela zanini na sida surtout le monde a kufaki et bimaki mon na kufi juste na vie de sida et bimaki ya supporter ne bon bino mo bia za sida na ndimi na zwango parce que mobile e ben malade wana nana ngana ngote moi celui qui mobile nga malade wana ana ngote bat bazo ba po ba baby sa mémoire mona bata moi asani ni aboya mobile na ye moi c'est malam ne ye wana na bambonge kende bo sakala mobile na ye ay kende bo na mobile na ye lelo a mérité babala ye a mérité grâce mukiye ko mabe okola ka bola mukite tika koluka ba faire na batu mutu musoki ko simba ibo ba simba kate okola la ka bola mukite mama oso boti mwana na yo zo kadema mwana yukuto boto vanda to bima mu pepe ozo tambola biso to yekelo mawa abatika grâce mbize batika grâce mi mais ba analyse ne komi ya mabe okuta analyse one komi ki mutema mabe soko linga muto ba ke Charlie na kraka yo boye boto za mosi na mobile siko yo potongo ekendela okay kayute ka ko finga baninga yo finga Karine Mokonzi le mwana batazo finga le papa évolution ya na vitesse avec yo bote Karine Mokonzi la baronne oleki bango tout Karine Mokonzi omoni yo oza la baronne ngai na préféré yo batu ba barate yo za mwa malamu Karine Mokonzi za mwa malamu vérité Karine bimisaki mwana mabe ya luka biso butaka o vérité na biso ebimisaka butaka mwana mabe et la vérité na biso Karine Mokonzi zaka place aux aïe la baron yango mono likaka bango nyonso zaka siko zali merci beaucoup merci na mwana na grâce wana faut ko luka kimia ah oui ko luka te ke ba finga na famille na yo po biso to zaka fa to finga mtu to information na ki na zo information azaka ndenge ni po ona le bobo te na mwa muki ona na zo na ko de information na poto
avant na loba pa na zule ko déjà na ko loba te ka maman avec ma boy na ba n'importe quoi na intellectuel na zule ko déjà ba information na zui azaka pa na senini tika na nzena na basi au video la linga yo zate wale 000 matriki 00 ozate tika koluka kimia tika koluka ba rendement beza initi po okokate vie de loin a lobakate akobo moni a lobakate bomoni le kwaze mbusu na bino aze mbusu te azana bana o mitupe saka te bazali ana bane belé pas bimisa bane be pas kono tu no bimisa bane belé kolonga te ke biso bana ne o toza to s'en charge aka na yo faut ko luka kimia ele kinyoso video le akoto kate na ebité so za kasoki camarade soki ya nani so pena na zo tino baba buzo bana to yebité alors to lingité tika Justine Mata eza na muto za na sima na yo aza ko appuyer o finger mais pas o finger petit to finger yo to kepe na braza ne monde ma tendresse ndenge afirmer ki ndako na bino na braza biso pe to ko pe disena o ke ba fungola ka ba nini na o ke besoin ke filmer ndaka mama bino tata bino na zo filmer vina mino so passa na braza vie non ya na nka ana nushka tv na lakisi ba mona mona ka botsaka pe ba bongsa pe mabota na bino mona ka botsaka ba bongsa pe ba famille na bino ba bongsa pe ba ndako place bo wutiti yo munoko ndako na bino za no mabe wochaka munoko ndako salite ndako mabe ndako fingisa ndako nyoso na braza ndako ba grâce mbizi mais wochaka munoko ko finga ka Justine mama kama mena ngazo sinalinga ke minute yo akofinga président na nga vie de loin wa sale lo botaka azala nga na ko leka na TV na finga na ngai pour ma comme internet suka kan internet ça va merci bokinde bande ko balobi surtout botaka bi o simba papa na Charlie ndongi ye pa kota makambango vraiment to kuma na suka ya émission na biso to epa na Dej Moyo moi ba dédicace moi numéro de téléphone moi mot de la fin na ba fan tout o balingaka o ba libanda. Ok, merci beaucoup Nanouchka TV, yemokola patron Nanouchka, merci beaucoup. Babola mon na bossa na ngote. Pezo komelanga na matoyi, bino nde bossa ka biso toza biso pe toza pona bino. Donc merci pour nous penser non ngai ko na site oyo toze belé. Pe na se sacrifier malgré coronavirus mais je me suis déplacé na parce que ils ont un peu comme ça na poto batala ka biso bo ba pe mambozo leka. Na pesi mbote na ngai na Guillet et Goyo, le grand charisme. On dit mon autre et moi quoi. Donc Guillet Goyo, le grand charisme. Docteur Christian Boniface na France. Na pesi mote na mi mangalula. Mote maya nzambe amomangai. Mi makobo mangai pona mobali na ye. Wadenia oui. Wadenia donc papa Wadenia mote mama ngalula na pesi yombote Prince Chabani là-bas papa Devos Asamba Musoba et Fabrice Mbala leader tout du monde Eric Chimbulu Beke Rita Mukuna la perle rare Sila Mukuna la perle Aria Choulouye na pesi yombote babi la famille sacrée Jaria la capricieuse na pesi yombote donc boza tellement belé na pesi mbote na maman zizi elanga chama business Sila Mukuna la perle rare na bosanité na pesi mbote na ngai na Douglas Mike donc na pesi mbote belé na bosi mbote na famille na ngai oyo bazali banda sans oublier ma fille Cynthia Kongolo. Je veux dire, je suis la maman de 2 enfants. Cynthia Kongolo est très chic. Donc ça, sans oublier, nana maman ba belé hein. Na maman ba belé, naza maman ba Plamedi et Goyo. Donc naza maman ba belé. Donc na linga bino nyoso linga ba fani na nyoso ba to poto to vanda na ndaku. Biso pe awa bana kin message asuka toto samibe kwa leta toto sa to vanda na ba ndaku. Merci beaucoup à toi aussi, Sina, pour tout la jumelle. Hein. Merci. Là, vous voyez notre caméraman et puis Étoile Botaka, la famille est sacrée. Hein. Ah oui, merci beaucoup. Mbote mingi no apesa kai pala patron Nanouchka TV moteme ya Maradona na biki na bokasité na yo Sina putu et tourname et Sina kuta pamba ezo tourname na Nanouchka TV na bokasité na yo na biki ozara no mote ya malamu mama social j'ai poto tourner Sina na kata Nanouchka TV
napesi mbote pa banyonso balingaka étoile botaka napesi mbote pa ya Chili Ambroso depuis Paris ba bonne guérison nayebi ke nzambo to bondelaka azala na bino kimia ekota santé ezonga nango en forme même que ça mopepe kaka eningisaka toujours bana nzambe mais elonga bana nzambe te napesi mbote pa Fredine Saya depuis Londres napesi mbote pa RDC artiste mon papouche que j'aime beaucoup na Londres napesi mbote pe tellement ebele napesaka bato nyonso vous belé napesi mbote pa ya Washi notre caméraman napesi mbote pa yo moko ma copine de dedans sinon Poutou mère na biso maman ba jeune Joniko maman Joniko Léonie Joniko notre maman chérie tolinga ko tellement maman mo ka sangsaka bana maman malamu napesi ba mbote pesi mbote pa ba ye banso balingaka et toi botaka boza tellement pe belé to respecter kaka mibeko o bakonza mboka baoloba bobima te o toza na posa na bino bandeko na biso balibanda mboka bosala biso po tozala mo ba info na bino ebakisa biso pe moya malonga bobima te pardon to na besoin na bino bomi batela botika pe nzambe te parce que ata biso ato bondela pona bino pe kuna bomi batela pe bomi bondela ka pe nzambe épargner bino na corona oyo ba chinois sous ka bango biya o ba sous na ata virus wana nde to boya merci beaucoup biso boya so ata virus izenga quand même ko sikate fona boka bato esama be tana pesi mbote na bongisa papa Denis Chungu okita motema mi mangalula Fifi okita Nathalie okita bébé okita Alain okita Mamisa obonga Rosette Chungu Vincent Chungu Valérie Djibi Mabenza Calabrim donc na pesi mes condoléances à mon ami mon ami Kogan suprême le king mon ami a défendanga partout pe na pesi me connaisse na Renate Ifoku Renate ko bungisa papa na ye donc moi mon malamu ya courage tous zala wana donc de cœur avec toi donc ma chérie je t'aime beaucoup parce que ozana moi na malamu merci beaucoup na bozo na ke na ta kufele papa na bayebi senga mes condoléances na yo Renate mes condoléances à mon le king Supreme Gogan nzambe na bango tout oyo aboya ngam na lobi asa mokini na nde na ye ngam na confirmer nzambe Gogan the king na pesi mote pa Herman Kasongo depuis Canada notre papouche Piton babi Piton nyoka mabe veut dire Chilobo Mr Chilobo babi etali biso kuti je suis Herman Kasongo donc bisine toza boye toliaka na ye tomelaka na ye tozalaka na ye donc babi muninga mano babi akena ntango ya pasi en plus maman nanga Marie-Hélène Lota maman Marie-Hélène so na pesi mbote te nosa mabe maman ya Nadège Moyo maman asala Nadège Moyo mondial akomisanga Neymar donc merci beaucoup à vous maman Charlie bamote merci papa boko Charlie mbote le bele bike mwana pour Justine Abota étoile 4 merci vraiment merci beaucoup merci to komina suka ya émission na biso ba nyonso balanda biso na Nushka TV bo s'abonner vraiment massivement boko zanga kozwa ba news aboité vraiment po biso tozaka pampa to pesi bino déjà bozanga to kolanda bagage bien kamingi te bozo ba film bozo zo bagage na pesi merci na le prince de paradis na Londres babi moi mke matonda na pesi merci na pi ma copine nga Chancel la douce moi ça mbinga moi ça tokos moi ça elengi na bosanité na France wana mon pasteur spirituel apôtre Sila Lesema papa nga sambelanga depuis musika magasin en France mais azanga te so na lamuki na tongo apesanga moi bénédiction merci na Toto Kalambai. Merci na Magabi Makuta Babi Mama Sinan Poutou. Merci na Sabé Miniki. Merci na ya Héritier Ouattara. Merci na Mara. Merci na maman Nanga Johnny Poutou. Merci na mon petit frère propre Babi Abdallah Plafond du KV Babi Mta Simbi Masola Kasavubu Oya Tembe Asa Mokine Atana Ebisote. Merci na famille Lelo Mobimba. Merci na bébé Nanga Brunel na Traina na Moïse na Moussa. Merci na équipe technique Nyoso. Merci na caméraman Nanga Tomonani Mbala Simabai.